Bonjour, bonjour la famille, bonjour, bonjour. Bon matin, bon déjeuner de ce matin. Vraiment, j'espère que vous êtes bien, bon l'amour qui très bien. Voilà, merci beaucoup, hein, Nandé Bozo, partager mes missions. Merci, Nandé Bozo, Tala. Shalom, shalom, shalom. Coucou, coucou, bah, homme de Dieu, va chanter de l'éternel. Bah, shalom, bisika, bizubino, boboto, bondeko. Nakati ya mabota na mino bandeko na sa catholique, matondo na bakimbangiste. Ingeta, bandeko na nga. Na ba oya biso yenge, na bundu dia Congo, na église ya PV ya Longo. Toute tendance confondue, bambote ebele, bozali vraiment na adresse ya bien. Et pas ya maman la bino, maman la danoise, voilà, na sous les baobas. Vraiment, ceux qui n'ont s'abonner, bien balal bosso, okutani na chaîne oyo s'abonner, bande konanga, YouTube ne tombera jamais. Nous, on est là seulement, on est là. Et bientôt qu'on désabonner na YouTube té. Alors abonnez-vous. Fina cloche de notification ezakawana pembeni ceux qui peuvent zoka lisusu ba notification nanga te mais oza abonné nanga désabonner et puis s'abonner à sika et puis lisusu fina cloche de notification ou bien soko boy ko désabonner OK ko au fini mbala moko cloche de notification wana olongoli yango et puis o rincer yango ozongisi lisusu pour nous zoaka vraiment ba émission à l'heure et puis ekosala bien tozongela ba live na biso vraiment ezalaka kitoko ambiance ya malamu. Voilà bandeko na ngai na zongi lisusu parce que l'actualité oblige et puis boyebi ke biso balade danoise to la musaka conscience voilà botala nga na soupe na ngai te mais boyoka maloba nini ezobima na monoko lelonga ka nazaka na modèle ka ya ba burundaise na ba rwandaise voilà bon pe photo comme appelle na ba modèle à bouye ça la fait bien. Voilà bandeko na nga donc na zongi lisusu parce que ceux qui toza na ba jeune garçon ebele na kati ya communauté baza awa bazali ko se comporter kitoko côté bamsu bazo ko se comporter bien bamsu bazo se comporter kitoko côté toza pe na bana na biso bamsu babota bana awa lelo bana na bakomi na ba 40 ans na poto bana msu pe babotami awa lelo bakomi na ba 50 ans. Oui, baza babotami na poto donc bana bakoli o babotami awa bato bayaka kala bato akala. Alors mais bana wana sort na bango eza ndenge nini et puis ba papa oyo baya kala na poto eloko nini bazo ko influencer na bana wana bazo lakisa bango nini tant que yo papa soki aussi si musala ovandaka na ba salon de coiffure ovandaka na banganda yebisa ngai mwana na yo sort ne kozala ndeni donc mwana no pe aolandaka lokolo papa bandolinga mingi boy ye papa ndiko kende ka nzela wana mama bandolinga mingi boy bana mususu obiso to boti awa lelo bakoma osala makelemba lelo bakota ba muziki pona nini pona biso ba parents to tellement to linga makamba ba muziki wana ale bana pe bakoti makelemba bana pe bani kokota ba muziki wana alors que ekopesa bango garantie na banque te alors que ceux qui vont dans autres cambons on est na banque a fungoli ici compte d'épargne na na banque a fungoli ici ngo azo tiambo on a zo épargner bon on est na kati ya banque a cause na garantie belé faut que pesa bana ba ouverture belé lobi loba ko somba ndaku a cause de crédit voiture à kitoko a cause de crédit makambo belé mais a ko kango te banque ko mone ke mbongo ni soki koti ebima kakaka ebimaka kendeke pa mama moko boye kendeke pa tata moko boye pona likelemba akozala crédible na banque te. Alors nazongi lisu pona ngai leo nazoloba mingi te mais nazotiela bino ndeko na biso alobi na ba audio mibale pona concernant ndeko mobali o auteki kokufa pe ya sonam na kombo ya Dolax wana camarade na ye wana muto bazalaka na ye wana garçon bazalaka na ye âge moko to mekana koyoka ye to koyoka ye lelo na 20 minutes après na koya kotia audio oyo alobi lisu bien na eza 30 minutes mais moyena tiango siko ezate parce que na eza tongo tokende musala témoignage nini azopesa na ndeko mobali nanu bakudi ete mais apesi témoignage na ye bomonaki lobi na 5e mission oyo ezalaki mama leki na ye oyo eza lokola racine na bango
oyo amema bango awala amema mutu oyo abengisa Dolax na poto donc abengisa leki na ye leki abengisi neveu bomona ki biloko nini ebimaki na kati ya monoko wa ndeko mwasi à travers ba prière bino moko bo jijaki est-ce que eza vérité est-ce que eza ya solo parce que pona famille pona bango Dolax azalaki ndoki mais sikotoka camarade na ye alobi nini yo muto koti na katikati oyebite ke Dolax azanani c'est un garçon de plus ou moins 43 ans akufaki mort subite kaka boye mort naturelle on peut le dire maintenant le docteur va déclarer na kati ya ndako na ye asalaka mwa repos na divan akenda libela azalaki maladie te azalaki na faiblesse moko te mais ndeko mobali akenda vraiment esalaki eza pasi mingi bandeko nanga komona mwana mobali vraiment un garçon très beau atiki biso akufi kaka boye alors bandeko nanga bozela mwa moke nameka kolakisa bandeko toujours bato asika bayebaka kaka te ozolobela nini eza nani moto yango tozoyeba ye te yeyo les garçons voilà photo totie na mwa monene le garçon est là donc yewana azalaki en forme azalaki mutu alibumu monene te azalaki mutu osala ba sport mais akufaki kaka boye atiki biso alors bolanda camarade ni na bokebi nyonso to entre temps je suis là aussi avec vous nazosala makambo mosusu bolanda audio oyo na bokebi nyonso oyo ya 31 minutes na kotiango direct mais oyo nalingi eleka na bon matin boyoka yango vraiment bandeko nanga tomilengela totambola malamu ekozala bien makasi camarade na yango alobi au juste alobi nini est-ce que bozela on a luka elisus voilà donc ndeko na biso atiki bana 5 atiki bana 5 na basi misato mwasi ya liboso aboti mwana moko plus ou moins 17 ans mwasi ya mibale aboti mwana moko mwasi plus ou moins 14 ans après akei kobala na mboka bomoni asakana na basi ya Angleterre awa asundoli bango sima ake na mboka na ye ake kobala mwasi oyo ayaki na ye awa aboti na ye bana misatu donc bana mibale tozolo baka misatu pona moko azana zemi ya 7 mois mwasi azana zemi kalate dans 2 mois awa akubota mais jusque là autopsie nanu epesi résultat alors pourquoi pas boyoka son ami propre à cœur ouvert na tikeli bino wana ezanga ite voilà mibaliko azoseka webi ke sekisenga fort Dolax la sakufile kola magodati wala mutu na ngai wala mutu na nga bandeko na ngai nona mona mobali alela magoda alela magoda trop lokola Dolax ti Dolax ala lela magoda alingo mona momi te na nzela Dolax wana surtout na zaka nzoto mike jeune wana nga azalaki na yeti mais Dolax il faut mona ndenge azo attaquer ba petit ba côté kuna ba est donc ndenge pena ba lobaki a moto aleka mais kasi ba leleka te Dolax il faut azaki bongo donc nde ba jouer ba betaka ballon ba footballeur moto aleka mais ba lende leka te donc Dolax sikoyo ba lende ya magoda alela magoda trop moto wana non na mona mobali ouais ninga mo nzoto mo soka Dolax donc Dolax aja pena bula abula pena mibali bali babula donc ye pena donc ba chel pena mibali ko bazaka tsaka bula tsaka mwana mwasi te na ba mibala babula pe bali ya babula pe bali ko na ebite so ekolo na zali mumbala so pena ni bo ekolo ni pena ngana ebaki te nenga na ebika mwana mai to bane ko kutana emoto staffé to sololi to lié to meli to seki mais après na obenda na ngana ekiri na bango na obenda na ngakwa
mais naeba kiende alela magoda fort mwana mai wana lela magoda fort bon ezala peut-être ndenge nzamba salela bat na batu hein nzamba kila batu msu mystique mobali msu na jour moko so abeti magoda te ali magoda te ako kango bien te mibala bongo pe basali bali ko bandiko langa bali na communauté na biso basali donc yeso abeti magoda te ako mapena zolenga ayo ka bien te so nde ba dollar sa basalaki donc la semaine moko dollar swana ko li ata 2 chéris ata 3 chéris e fadani donc ya mo ale magoda fort ya yango do même ngamo kutunga ni mobali na bano banga dollar swana abi o mobali ndele ale magoda o twande so ba mone bele kote kuna kiste baebe dollar swana tout baeba ke tiebe ke mwana mobala na lela magoda fort donc ye pona magoda avant préférer ta mbone tu akayo vide le kola magoda avant préférer za ngata damas na parler ata damas ezanga na congélateur na frigo aza na provision mais le kola magoda ezala batu mibale balele magoda na fort vient na Jésus Takala de Londres j'ai dit Jésus de Londres natika siko na Canada kuna à Ottawa donc vient na Jésus de Londres donc il pas la magoda fort donc il pena kolanda mwasi pena ebiso habité nazo ke na ngai France nazo kozwa bateau côté kuna ya Dover côté frontière nazo kozwa na pakebo ekenda ba France wana ekenda rekambola ba mer Méditerranée donc apena Jésus Takala akolanda mwasi ngo petit na kata bateau akondi mapena kota bateau na ye ligora landa momi wana ti nzoka kutoza kutata ba programme na yete akutaka la momi moko bo momi ngo te la kozwa bateau ka Jésus ya kotaka la mutuka ko nako bwa kayo nako bwa ko tina Dover to ba koma kuna bo et comme Jésus te na pena futa pe ticket ngape na keno France kuna la kota mutuka na bateau nyonso la kali kola magoda yana bateau susu donc balela nzota mwasi oboya mibalo na bazali donc yeso ka beti te akoloka bien te na jour moko so ka beti ta koka bien te ezaka nde nzamba kila bango ezaka nde nzamba kila bango donc yela semaine moko so ka beti magoda te akoloka bien te même vela ngana Jésus Takala sa ki bongo alela magoda fort yena dolax bango mona mwasi te mwasi nyonso fo ba mona do fa tya moto alikata mabi o basande ni bande kona o mi balande ni ba ona ko comprendre que izande nzamba kila bat na batu izande nzamba kila bat na batu na basa bongo pe ba ale so ba bete magoda te na semaine moko yo yoka bien ti o ba ni ate pe na magoda basa bongo pe bazali musu na ebe pa za ko te kuna este ya East London yeso ba bete magoda te na jour moko yo yoka bien ti si mibali tu bakoma kokima mibali tu bayebeka ke mwa mwasi alela magoda fort anyokoli mibali na magoda me mwana mwasi ti bajope na bakomosenga babando oyo apena mobali asenga abando mobali apakataki po yebi ke mwasi alela magoda fort chaque jour il faut bambule magoda ata otika yo il faut bambule magoda ngo pa ata ba 3 fois oyebi ke mibali msu na yebi bango bakima na bango sera ngo ti sera wana yokuta pena mobali oyo aye oyo pa lela magoda lokola neti ye pe mwasi pa lela magoda nde bakangama na jonga muluba babota jonga muluba bala so misato na epoko wana natika bona bala misato juna mona ya na muluba ya muluba koma na momi oyo na toyebi ke momi okote kuna iste bajo bele badoba na yo na kasi bajo bele babambula momi ala magoda la ndebo ya des fois te lo ya boya la liti so munu ko zano ka tanda se ola taka bien o mona yana tandelo magoda yango aya makasi no ko zana mbongo no leni yama so tanga tando pe magoda wana ye moko na ko makoluka yo
kolanda yo pena donc chaque jour faut bambola ma goda si on pena mobile au moins moyen te au parat au kimi au moins qui m'a qui met na téléphone quoi au moins que moi so ma godeleki ato ti boulot awe ba ki jo ti boulot a vide ani 18h o 18h na le kelo na parler tant le veut sur na parler bon bambola magoda lo bien soyez lisusu tant utaka yo te bambola sur magoda lo bien soyez sur bambola sur magoda webi ke muninga utaka ya zonga webi ke ba jobele na Londres ba ko kima sera mo aya kote kuna east ba jobele ba ko kima tina ba wakamso na Forest Gate ba ebele kote kuna east à Londres ba ko kima sera mo wow babi o mo sandeni alela magodambo o mo sandeni bande ulanga isida bo mona da mobali pena amo kima na magoda mais ko sel wana koma ko kimsa mibali na magoda yega so cheli to ya boya ate po ko mo bambule magoda chaque jour c'est du sozo salati akonyo ko la yoti na magoda o ka pena jo pena ko mo senga bando te lelo te na limite lelo te o ka mo sanga zo la ndo ka fo bambule magoda fo bambula eta mibali ti ba ko mo kima ka nzoka ngo sera ngo eza lolengi na ye basa bo bazali mibali pa bongo pe bazali nde nzamba kila ye soki na jour moko ba bambole pe na magoda bien ta ko ka bien te na mibali bo bazali balela magoda na basa bo pe balela maladie hein ti moi sona okuta na muluba moko boye muluba mo pa lela magoda fort do ya ko préférer ta likola magoda akasele musala ako préférer mama kima musala likola magoda so bakutani na se wana bavanda na ye bango na bango balela ba magoda chaque jour bavanda ensemble to mona bela muluba la yem to longa se wana alonga se wana la reine de magoda aza kote kuna east ya London kote kuna est ya London se wana lela magoda fort do ba jo tout kota est wana ba buka ser wana ba jo ebele ba lemba ba kima sera po yesu ikaka apesio nzoto chaque jour il faut bando bambule magoda atoza kolemba do yeka il faut chaye magoda donc ava lala do faut ni ataye ba jo ebele na ba do ba se wana ko kima sera bato babi o mo sandeni alimba nzoto tebo ba jo ebele ba ko kima sera wana ndese on se va kutana muluba moko muluba pa lela magoda bona pa basaka siko dola si soit pas ba jeune ba lela magoda fort dans la sac à dollars ça va nous en ba ngoroté awasanga ba ngoroté ba kitama tazo sanga ngote ba Blackstone wana oya ba Jamaïcain mabanga na ba Jamaïcain wana ngoro ba Jamaïcain nezalo kwa libanga na ba ngoro ya ba Ghanéen asuka na ba ngoro ezalo kwa libanga kwa lwa kayo boyoki place onenga lobike na saki ya dolax abande kozanga ba ngoro te babikita mata babiloko ba Jamaïcain ya makasi pona kosala ba sexe mais azobeta lisolo oyo na série wana dolax azaki na moins de 40 ans mais apona ko satisfaire basi parce que alingi sexe minga bando mela biloko makasi wana ngai te tozoka oyo a se présenter le bien sa camarade na ye batambola na ye bande ko biloko wana ebomaka yango nasenga bamibale na bi bomelaka oyo eza naturel babiloko wana eza na badosage te nga so na otekela bino café mpona bapapa eza na badosage na kati eza na basala yango na pharmacie bozo comprendre mais bolingi kosomba biloko ya bajamaïcain d'abord baza bapeuple moko donc à moitié liboma ndeka bomona bango sikoyo bakobimisa biloko nini ya malamu mpona santé sikoyo bazoluka ndoki bozoluka mutu tela abomi ye okingandi mutu abomi ye mama lekina abomi ye tata mwasi abomi ye moko amibomi parce que jour wana parce que video yango elongwe bokomona na basigara minene alingaki mwa influence babiloko ya bongo bandeko mibali biloko wana ebomaka bangoro wana ebomaka
te mosusu amelaki yango overdose, amelaki yango aya kobeta soki akende wapi ale esali ye ndenge wana. Tokoyoka nini ekobima autopsie nano ebimi te bandeko na nga eloba loba ke famille babomba secret mais soki ka fuite ebimi toya oyebisa bino eloni ebomi ndeko mobali bo continue. Oh Jésus ezongi ni bandeli toute façon répéter yeda pe bana barando bakoma na barando voilà ani ata ba pete bele ba magoda boyoka so ba pete ngo sikoyo ba mona ke mais ya yo ndeni biso pe ba $, chéri na biso ani ata so ba magoda ya mo papa moi je m'en ba fufu na bandaka ba momi wana tututu wana sikoyo ba momi ba mona ke $, wana uti Kinshasa abengisi mwasi alors mwasi plus de 8 km tina London. Les cas de France, les cas Belgique, ti moi ça carte dans l'océan. La mer Méditerranée, abîmé ti na carte à London. So ba si wana ba comme na kanda $. Mi soupe ba chora. O $, ça ni ata bango, mi soupe ba ndoki. So ba ndoka so ba sangani. Ba sangana ba chora famille. Ba sangani siko na ba chora mususu pe. Ba kenda na ba salon wana hôtel makuna ba salon andi. Basangani so compte $, so $, so bitate. Bitate, yo omona ka baleka ki baleka pona bongo. Walinga magoda ba mona bambula bo ba magoda ba na kanda na ye. Bambula ba pete bele ba magoda sko ba pete ko pa solo la bien tena bango. Ba pete ko pa solo la bien tena bango. Yango sko ba pete wana o ya magoda wana ba ina $. Ba ina esitu tanga bengisa su mwasi na yo wana. Ya suka o mama bana na yo ba to bota na bana waza na sele do yeba ke ba momi ona so ba kuma na kanda na ye o na kanda na ye ko poncho ka tika likambute so buga momi mo bo momi nga ncho yo mo na ka buka bona yo na ye me ya na kanda na yo habi ko bambole ba magoda tuo jamo ko suta e ka ba ko mo ko tina butu momi bongo ako mo ko tina butu yo buleka kya pecho kutoka bwana ngala makambo se vida nakenda na kini kuna na bengisa momi na nga mususu yende pena tovana naye so bongo basho la bambula baba magoda rabu ba utika $, sa leste ba utika leste ata mobali nyoso ba utika leste na basiwa moi ça bike ya bobi son bobi esa nyatanga magoda anyata magoda to yo mona okenda no kino bengisa moi susu memi na potwa momena olinga yo te olinga mwasi wana te akoboma libala na yo ako préfère pena kotikala yo moko o bando baluka kuna kote andi na yo na ebozanga mwasi wana o bengisa ko hotel Kinshasa kende pe basalonde basala $. Abomena libala na mwasi wana ti $, ça bana otema ne kuna shop andi ceci momena pa bengisa ke na kini yeda pe bana barando akomena barando likolo nini ya kindumba na yemo $. Ba momia bambola bango avant moi c'est la Kinshasa ya kato ba yoki ka siye moi c'est na kina ye ba ko bundisa moi c'est la Kinshasa makasi ba sa tuti ba panza libala na bango likolo yo mobali olenga ko vandisa ngibi na yote likolo ye $, ça mo vandisa ngibi na ete ayo vandisa ngibi na ete donc ye nyama nyoso omona il faut aller aye nyama nyoso omona ga il faut aller nzoka ba chasser ba loba ngo mayebo nyonso za mayebo kulia kate na zamba voilà olia mayebo musubo za mayebo empoisonné olia ngo bobele ovimili bomodai so $, c'est lo bomie basi o $, sakata oya bambula ba magoda na kanda ya $, ya makasi na kanda mona mayi wana osakana na basi o $, ça pena bambula ba magoda alonda bambula ba petse bele ba magoda diposa ki cher mona kutu basi ni bale ba bundela $. Oh là là. Azo swala ba bunda nga utumba na pikisa bitumba ngwa bia fa nini bobadi. Petola keba na ya to kota mutu kaditoleka. Boni bo ko ba peta fa pamba. O ma bazo gaze ba picha. Olanda pe ba picha ngo pe abambula bole ba magoda. So bona bonso akuta into le day. Mbanda ya bike $, sa bambula ba magoda kutato. O kuna pa bika bambula ba magoda to so ba mi bale ba kutali basi na basi basali ko éclaté eso amani ko swana wana ko yepe $, si ya la commune de ki sungusungu tanga la nzoto mikea
affaire nini ko affaire ni Bobby Bobby Stone kota mutuka Bob Stone toleka tika ba petit wala ba faux petit donc ba petit ngo abambula ba mama goda tout mutu mo ya mo mystique go nani dolo sala le mo lisoka mo cité ngana yebi mutu na ngali ngai pena mo lisoka mo cité ma fille belé pena est ba yeba ke dolo so la lisoka mo si fort allez là nzoka mo si fort bon ils ont ndenga batu na batu nzamba kela bande kona en tout cas nzamba kela batu bizarre mo ba mso ni mo na mo cité alors mo na mo cité bazaki yé na vie na Jésus takala bali mo na mo cité balela lisoko mo sa ndenga tembe surtout fait na Jésus takala a préfère tout temps na ba kope ebeta ba kula 4 minutes ba shekula ve Jésus takala peno mo azo risquer vie na ye azo kota tina ba banki bande kula ngazo sala ba faux chèque emsuka pa bimisa $100,000 $100,000 livres emsuka pa bimisa $200,000 livres mais tant ngo bimisa pe mbonga ngo nyonso aussi la yaka na lisoko mwasi yesu opele ba momi ba mituka obongisela ba petit ba pale okabela ba petit ba la kindoki na ndenge moko boya crazy okabela ba momi ba mbongo na ndenge la folie bandoki azokabela batu basi nyonso wana kani parce que alela ki magoda non eza olela magoda te eza kindoki Jésus takala de lona alela ki magoda efe na batu bazopesa batu ba malédiction alela magoda fort ozoyoka boluka bandoki te bandoki bango moko na mwana mai pe $, alela magoda fort surtout à $, nde ba momi o $, bambula ba magoda asuka ba petiola tout ba komena kanda na ye voilà makasi ana poto awa bamena kanda na so basalele rando bami ba petio pe ba ntsoro pe bazalaki basalele rando bata ba bia yo lelele biso ba niara pa pambawa ono ko biso ba magoda wa siko apo ko mo benga na biso o mo sa biso ba ja o tu pe Kinshasa o ben tu pe mwasi o msukuna Kinshasa elolo bani siko ba peta bo bosali ba ko telo ranking ba osali lo mama na rando ti ba osali to ba ko panza pe libala na yo ya mwasi o bengisa ka hotel chini wa ceci ba pechuana ba koma ucha sungi et pas mwasi a $, so hotel Kinshasa wa ti $, ça commence à utine boulot abo a urozo ngapona pala momi wana o ya bengisa chi amo préfère Alexandre ba kune pa ndi ba samedi ba dimanche Alexandre ba kula kasi ache mobulu na ndao pona nini alinga magoda siko baso na magoda nde ceci bango ba bataki songi pa moi mama ya bana $, ke bengala kuna ndako sala banko nyonga nzoka mère pa ebité ke bato ba bete ba masolo ba sere wana ba sere mo $, sa nyokola ki ba na magoda kosi bango ale bango ba damage ya bana na bango ba pale akutala mfu mwasi na 10 plus bande kolanga zosi mwasi na tina mwa 0 akomolia lisusa mfu mwasi suna bambongo bali kelemba mfu mwasi akotaka na bambongo bafutaka bana na letawa $, kolia bamomela balaa kolia bango mpe suna banzoto après siko bamona ye wana auti Kinshasa abengisa mama bana ya mema mama bana na poto ba momena mikili ba bungisa iti sope baba nchoro abungiso même tina ndenga butu ceci bango ba bungisa na ndenga butu basangani pena ba nchoro mosusu côté $, ça kina hôtel makuna ba kota bandi na ba salon wana kota baluka na basangana ba ndeka famille yango ngomoni ya na sangana bandoka famille bakati basuki bazongi mbamo na betelo ka vite fait batata na bavanda kawana mona mai wana baleki misala ma ka ba mona beta ba magoda na bana mai wana za na bango kuta ba iste wana batelema bakota shop andi wana kokata basuki batrike $. lepo bandela maloba des fois basangani siko na bandoki peso ya famille ya yobika te abika te voilà oyo o wana to yoka lobby achaki de audio wana to yoka ngombe bande ko nanga to suki apona lelo nyoso to la msaka bino conscience toza na respect ya bawe toza na respect kande na ebisaka bino ezate suki mowe ya kufi akomi mutu malamu na ndenge ni na vie na ebino moko boyoki ba camarade na yazo témoigner anyokoli ba fille sexuellement
après aboa kisaka bango ake ko bana na kisasa ba fi wana nyoso bino mibali bokina ko bima na bango boyebi ba état d'âme na bango te na yo pe mobali oyo kenda ko bimaka na ba fi cela veut dire que ozaka na état d'âme mabe ozana état d'âme mabe soko mwasi omoni mobali alingi basi meka kota l'état d'âme na ye azo sangana basi partout. Pourquoi? Tango mususu eza pona acha ba semence na ya sorcellerie ya na basi abatu ou bien soit pe ba loka na famille abimaka bongo pona ke ekutana na sida kufa. Alors il faut boyo kona bo telemela kayango bande ko mibali sexe eza lokola bilei soko li otondi koma yo li akotonda raté. Cela veut dire que likambo eza siko oyo camarade na ya lobike eza basi wana bakomaki kolela ya mwasi yaya ko mema yo musika a bon attendeur sali o eza première partie ya camarade na e boti kala malamu tokutani balobi les paroles teni na audio oyo etalika responsable nango apesi pe kombo na e. Bye bye.